Bienvenue sur Masolo ya Jonas na kati épisode oyo ya Masolo ya Jonas na memelio lisolo ya concert ya Ferregola nazali ko luka ko ambriye yo te nazali ko pesa yo ba information oyo nazali nango après recherche. OK, plusieurs sites internet ezali ko afficher sold out, plus de billets disponibles. Donc Luka artiste mususu, Luka scène mususu, ok, yango nde ezali ko s'afficher par-ci par-là, ezali na site tel que Paris La Défense kuna ba préciser message na bango te, ok. Alors nauti koyoka ba terme sika erreur en interne, ok. Awa sikoyo nazali kolobela ba site internet oyo ba billet ezali, ok, ezali na site moko Paris Event Ticket, Paris Event Ticket.com kuna ba billet ezali, mais ba billet wana ezali erreur en interne, yango mutu ezali kosala ke ba billet ezali ko monana, bato basomi billet kuna lelo bakozala rembourser lundi, ok. Alors, avant de commencer, na Paris Event Ticket.com, na bandagi na spectacle Carrefour spectacle, les Parisiens. Ok? Tant on a kuna na kuti quelques tickets disponibles. Ok? Bon, mais après, ezalagi lisusu disponibilité. Donc, catégorie épuisée, catégorie épuisée, catégorie épuisée. Ok? Na luki li susu, na eko trouver ba billet disponible na Leclerc. Ok? Quelque temps après, ba billet wana nyonso ekomaki épuisé. Alors, possibilité ya kofina pona kozwa alerte ezali na site ya Leclerc billetterie.com. Alors, na finaki yango, ok? Après ko fina yango, il y avait un moment oyo email eyaki, ok? Wana, je crois que ezali parce que, bon, je ne sais pas pourquoi, ok? Donc, il y avait quelques billets encore disponibles et batu basombi yango, ou bien mutu asombi yango, soki ezalaki kaka moko. Na minute oyo toza na bonne nouvelle, il y a sold out avant fin de l'année, il y a Ferregola, tout comme peu mauvaise nouvelle. Tout ça pendant nous sûreté. Mais site net Leclerc, ceux qui va mise en vente en attente et na joie qui pendant email il y a mise en vente. C'est-à-dire billet comme qui disponible. Ba billet wane comme disponible bongo ba to mususu ba sombaka ba billet avec capacité ya ko revendre yango pour azwa moins intérêt. Ok, na éviter exactement ce qui est clair que basala yango tout comme peut ce qui est disponible et comme disponible pe na site pena de base il y a Paris La Défense pour ce cas-ci nyoswana je ne maîtrise pas, mais naza siko awa na site oyo na utuko mentionné awa na siko awa na Leclerc billetterie.com, ok. Donc attente ezali toujours billet moko te ezali disponible et alerte mise à vente, et donc okocha email na yo so oza na compte ainsi de suite et okozwa email pona ko alerter yo que ba billet est commis disponible, ok. Alors, message ya alerte, avant na kene na ba message mususu, naza kokota sikoyo, pona kotanga message ya alerte ya Leclerc, ok? Voilà. Alors, c'était à 10h06. Voilà. Ici, 10h06. Bonjour. Suite à votre inscription, nous vous informons de la mise à vente de l'événement suivant. Ferregola, le samedi 26 avril 2025 à 20h, Paris La Défense Arena, Nanterre. Ok? Alors, place y a réservé. Ok? Voilà. Alors, contact, ainsi de suite, des histoires comme ça. Nazwikaka email moko,
lelo toute la journée. Ok, na sala qui on peut lelo. Voilà. Alors tout ce qu'on a dossier il y a au somba qui billet parce que est affiché que ezali disponible. Ba billet wana oyo eza disponible na ba site nyonso te, na site paris-event-ticket.com ba on ba lobi ezali erreur en interne, ok? Et ba na ko affiché que ba billet eza disponible, mais en réalité ezali disponible te et baza ko rembourser bato basumi ba billet lelo, baza ko rembourser lundi. Na yebisi bango babi bon siko comme eza erreur en est-ce que ekozala rectifier te, hein? Comme ça ezala sous te que boko rembourser mbongo et comme que donc bon to commander billet na yo bango et pas na bango apparemment ezala kaneti moi précommande et puis bango basombi billet, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais nde siko natanga email pour te comprendre yango malamu, ok? Voilà. Alors ba email o yaki liboso ezalaki confirmation que o réservé boye bango bazalaki na ba catégorie presque nyonso disponible, ok? Voilà. Alors par après il fallait que komela bango que bon ndenge nini billet eza komonana te, bato ebele ba se plaignaka pa na biso to accompagnaka bango, ok? Alors ndenge nini billet eza komonana te na espace client billet ezali te, commande eza mais billet eza te, nde siko baye ko répondre, ok? Je viens de commander un ticket de concert, j'ai choisi e-ticket comme mode de livraison, quand est-ce que je vais le recevoir, ok? Donc voilà, voilà message mutu atindeli Paris Event Ticket, ok? Voilà, bango sikoyo ba répondre réponse automatique ndenge eyaka mais na kotanga réponse automatique wana te na keimba la moko na nini na kotanga sikoyo vraie réponse par rapport ya email wana ya ticket za wapi, ok? Donc il y a une question wana oyo mutu atunaki bango. Bonjour, nous prenons contact avec vous concernant votre commande pour Ferré Gola afin de vous informer que suite à un contretemps avec nos fournisseurs, la place réservée n'est malheureusement pas disponible. Par conséquent, la réservation est automatiquement en cours d'annulation. Le remboursement sera effectué par virement. Ok, balobi date te le côté tout ça, mais lundi ça c'était au téléphone. Après toponaki option ya kobenga bango pona ko lande la dossier et ba esiko koloba na téléphone que remboursement mbongo kozonga kaka lundi par rapport ya lelo ezali vendredi, lobi samedi et après lobi dimanche, donc espoir ezali lundi nde remboursement ekosalema, ok? Voilà, parce que bango faut bakota en contact na banque pona ba annuler soki pe lokuta soki pe nini je ne sais pas, ok? Conseil on a côté sur internet ezali ko communiquer pona bakaya boye sala yango par écrit, contacter bango na email na bango ou bien na email na bango, il y a service clientèle, comme ça trace ezala ceux qui ont discuté na banque bon ba olinga ba preuve omoni, donc mais ba preuve déjà bango moko batindaki email que baza ko rembourser, mais il fallait quand même ko benga pona ko yoka koza précision koza confirmation verbale, ok? Nous vous informons qu'en cas de nouvelles disponibilités, un mail vous sera envoyé en priorité. Ok? Veuillez bien vouloir excuser ces contretemps indépendants de notre volonté. Voilà. Donc, nous vous informons qu'en cas de nouvelles disponibilités, un mail vous sera envoyé en priorité. Ok? Voilà. Ceux qui va bien comme ils sont disponibles, bagotinda mail en priorité.
ok. Alors verbalement balobi nini, balobi bakotinda mail te parce que baza sûreté que babillet kozala lisusu disponible, bapesi indication te que donc concert kozala annulé ou quoi que ce soit, ou bien sold out, non. Eloko ba explication oyo bango bapesi ezali erreur en interne par rapport ya disponibilité ya babillet epa na bango, ok. Alors nalobi te ke basite nyonso oyo ezali na babillet naosalela faire campagne ya déstabilisation te, nazozala clair na langage na ngai comme ça donc bozala embrouillé te, ok. Voilà, Paris event ticket, ok. Bango nde balobi erreur en interne oyo bandaki kolakisa ke babillet eza disponible epa na bango. L'éclair que billetterie, il y avait quelques billets disponibles na tongo, et un peu plus tard est commis bon quota na liste d'attente, ok. Tango koti na liste d'attente otie email ba makambo nyonso bon nga nazwaki quand même message, ok. Nazwaki quand même message na bango que ba billets za disponible. Il y avait peut-être quelques billets, 2-3 billets, mais na minute attente ezali toujours, ok. Na minute sikoyo ndenge na oloba boye awa ouais billets za disponible te na l'éclair que alerte mise en ligne, mise en vente, ok. Alerte mise en vente mutu ezali. Alors total yango neti mauvaise nouvelle te, total yango neti peut-être bakitisi configuration et puis eza ko embrouiller ordinateur ainsi de suite, tout ça, tout comme peut voilà. Donc tout baza na étape ya suka et baza ko épuiser ba billet ya par-ci par là, ok. Bato yo ya Paris event ticket balobaki stock na bango ezalaki épuisé, bango siko il ba commander na Paris la Défense Arena et baye na terme ya erreur en interne mutu et bandaki ko afficher que ba ticket ezali nanu omoni remboursement lundi bato basombi lelo et possibilité ya email ezali dès que ceux qui babillet mususu ekomi est disponible, mais na monoko bayebisinga email, c'est-à-dire que situation est changée, ok, parce que babillet za remboursable te et pas na bango omoni. Donc c'est un peu ça. Alors mais na monoko bayebisinga que c'est très improbable que babillet mususu ekoma disponible et pas na bango. Paris eventticket.com, ok. Alors na ke siko na Carrefour Spectacle, les Parisiens, ok. Voilà, na vérifié siko awa sikoyo soki bango baza na quelques billets actuellement ou pas, comme ça na kata vidéo oyo. Voilà, alors eza kokota na Carrefour l'éclair que ekoti ou pas, voilà, ekoti, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il y avait des billets disponibles na tongo, ok. Voilà, alors na Carrefour l'éclair que bango eloko eza épuisé ezali combien de catégories épuisées? Il y a 180 € ezali épuisé et 75 € ezali épuisé, hein, 75 € ezali épuisé et 90 € pe ezali épuisé. Alors site oyo eza crédible, ok. Comme on a dit, Carrefour Spectacle, ok. Spectacle Carrefour point les Parisiens, ok. Bango baza crédible. Alors eloko na sala sikoyo malheureusement moyena la ksabinezate nazo meka ko somba ticket ya combien? Ticket ya 85 €, platinum 15, 85 € point na réservé, ok. Voilà, processus ya réservation ezali ko évoluer tout à fait bien, plus ou moins normal. Ba proposer une assurance, ok.
nakei na commandé. Voilà, assurance, non, on a besoin d'assurance validée. Voilà, alors, na komi na étape ya, ceux qui naza client, na se connecter, et puis kucha ba coordonnées. Donc, site internet moko, o ba billet ezali nanu, est disponible, site yango ezali, spectacle carrefour.lesparisiens.fr fr et ainsi de suite. Donc spectacle carrefour.lesparisiens.fr na suika wana ulia kopesa ba explication ebele yango eza site crédible et soko somme pa na bango na éviter soki bakobeta monoko après ou pas, mais au moins esika o mutu moko asombaki remboursement kuna ekosalema lundi. Ok, alors toza kozela lisolo ya bon concert annulé ou bien reporté. Ok, on eza option moko toza kozela sold out, donc esengo ya bagolo ke sold out esalemi parce que ba billet ezali épuisé na ba point de vente nyonso. Ok, voilà, tozali pe kozela bato bazwaka ba news tel que bon bakitisi configuration yango wana sold out esalemi. Ok, version oyo ekozala problème te na koyela bino analyse ya lisolo wana. Pour l'instant, je me limite ici. Je suis Masolo Jonas. Merci beaucoup. Je vous love. Je dis bye bye.